mutu oyo alingaka ba respecter te mutu alingaka ba respecter te mais yo zo respecter pour nani mon peuple périt faute de connaissances mais yo okomela pema. Raison pour laquelle vous nous voyez aujourd'hui, nous sommes habillés en noir. C'est pour pleurer ensemble avec toute la famille de l'illustre disparu qui est notre très cher papa Étienne Tshisekedi Wamulumba qui nous a quittés depuis le 1er février. Et alors nous sommes en train de pleurer ensemble avec sa famille biologique et sa famille politique. Sur ce, papa chéri Bin Adam Motopamba avait suspendu toutes les activités au sein du groupe Wenge BCBG, que ce soit les prestations scéniques, que ce soit aussi, pourquoi pas aussi les séances de répétition et pourquoi pas aussi les séances de studio. Tout a été suspendu au sein du groupe Wenge BCBG jusqu'à ce que notre père de la démocratie, papa Étienne Tshisekedi, sera enterré. Vraiment, nous sommes en train de pleurer ensemble avec sa famille biologique, pourquoi pas aussi avec tous ses compagnons d'élite. Ce soir, fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours sur cet agenda noir de papa Étienne Tshisekedi qui nous a quittés, fidèles téléspectateurs, mais du moins, nous allons devoir vous balancer quelques clips de papa chéri JB Piana à travers cette émission BCBG News. Je ne suis pas seul, toujours à mes côtés, la belle, on l'appelle Sarah Bouyenge, de longues jambes, qui est à mes côtés. Elle va devoir aussi dire, pourquoi pas, vous saluer, vous tous qui nous suivez partout à travers le monde entier. Sarah, bonsoir. Bonsoir, William de BCBG. Bien habillé. Merci, mes condoléances surtout. Merci pareillement. Ouais. Tous toujours on a day. Just to find, I want to speak that I know because Papa Chéri is international, is a big star. Papa Chéri, excusez, as star, ya munene, ya moko mtarobo ya ngwa zate, depuis na biso batu ya normal, tina mai, mtarobo ya ngwa zate. Pour abinisa biso akene pa abinisa pe ba mbisi na ibale bino obi ba dansa lopele beta ma ebinama vraiment mbote ki chassa partout dans le monde, na Brazza, na Angola, na Irlande, surtout kuna les États-Unis d'Amérique o bolingi biso mingi bozo zela album na mino bal de mat malgré bongo metoza na day papa Chirazo sale loko moko te ni rap ni studio. Tala studio za na mofleki mais musicien moko te biso surtout to na ndako. C'est pour cela que on l'appelle logo. Voilà, ya wo papa chéri. Donc to vandi na biso pe normal yango to zo leksa be monsieur belete émission kaka moko yango total to bi non ba fan ba sengi image ya Aris wana. Yango total ka tellement fan kaka mi balé. Ba sengi image wana yango to yeto bi non to on sala pour papa chéri aza pona bino boza pona ye. Donc émission o lelo boza toujours branché pour ba image ya kala mais zaka na aspect ya sika. Nous papa chéri pesa kaka kelengi biso yo to na plateau to pesa lengi po et ça appelle loko mais to continue toujours na day. Vraiment. Mais ça qui bien na bi, keba na bateau balela makasi na matanga. Sunduki. Akozana na souci. Parce que là na yeba William de BCB j'étais un grand frère na Kufara na le moment mkie na télé. Excusez moi fan boyo comme moi il connaît ça bien. Ba benga ba bisara. Ya na kufi. Na zalaka na yese wana otanga ba na yese nyoso mura mbote. Obike na kweya mbala moko. Na lelate na okamora na bis. Oh, nazo kama na biska. Camarade nanga simbinga Pierrette alobi maman mo ba yebisa alobi bo simba e bien bato ba lelaka ezala quand même bien mais inda zo kama bo yotaka akufa oh non est-ce que les aka mutalo baloba trop non papa chéri le nkata mutema douleur ya makasi koloba loba mingi oui parce que no wika ya zalaka na koloba te no rayo sa lobi te egala zangi likambo loba te makambo loba ezebele mais amon rande ya koloba na ete ndenge mo peka nde to na day azole na kata mutema boza toujours branché pour ba image ya bien et ça appelle loko te ojwa te et ça appelle loko te mais Peter Kali mutasalinga boy obeta te et ça appelle loko te toka na matanga yango biso to obeta na biso te bon to obeta na biso te banda papa na biso akufaki ti lelo oya na place à répétition okuta mutu na baoba na baoba pardon na baoba na biso maman mboko ba concert
oh il fallait qu'il te bête ba concert rebelle na ba voyage nyonso ezali a ba publicité nyonso ezali a papa chéri sali tomate ça bandero to sala bandero le matin mongo nyonso tout papa chéri alobi oya lali wana azali mutu munene donc nakoko beta te pendant que papa wana nanu bakundi ete papa na biso Etienne Tshisekedi asali ya trop ya wana biso soki enterrement na ye bakundi ye kaka awa na BCBG nous toyesa bino tozongi tokobeta boye tokovoyager tokokende boye tokosala eloko songo voyage coupe la minute toko to voyage coupe ya Canada anga ye nakela na ngata mbala voyage à Canada partout bazo benga papa chéri mais papa chéri c'est la puissance voilà to Sarah lelo les mois déjà mois de la femme c'est moi de la femme mais nani na sepesa no ba papa boy pona bi semaine wana ezala biso to benga ngo sombele suka bisanga c'est que moi ngo fola taka liputa moi na ezala no d'abord ezala no liputa ezala quand même tête c'est ma tête sur la liputa bon na minute on a dit pantalon bela qui c'est déjà tête donc on baksa liputa moi na mba moma ko bosse ki toko merci à toi Benjamin Luyel l'ingénieur. C'est lui qui est à la réalisation de cette émission BCBG News. Merci à cette grande équipe qui est en train de travailler comme des taureaux afin que cette émission ne soit pas dans de très bonnes conditions. Nous allons prendre un élément transitoire et on va se retrouver par la suite. C'est parti. Ne vous trompez pas d'adresse. Ah ouais. Pour respecter les cartes qui ont vécu. Jusqu'au Canada. Attention.
On signale la présence de l'empereur devant Kouanga. Et en matin, ici, à la faut respecter les gars qui ont fait l'histoire. Ça se passe toujours à l'autre à Mamoko. Merci à toi, Benjamin Louyele. Merci à cette grande équipe. Donc là, vous venez de vivre l'ambiance qui avait régné plus tôt chez Harris. C'était une très belle production de Papa Chéri JB Mpiana Motopamba que nous avons pensé à vous proposer ce soir afin que ça puisse vous faire énormément plaisir. Mais du moins, la série continue. Comme je venais de le dire tantôt, que nous sommes toujours endeuillés. Le Congo est en deuil. Toza Kolela Papa Nabiso Etienne Tshisekedi Wa Mulumba. Vraiment, na combo ya Papa Chéri JB Mpiana Motopamba na groupe na Wenge BCBG. Toza ko continue encore une fois de plus ko présenter ma condoléance le plus attristé na famille biologique naie et en plus c'est na famille politique naie.
nakobungisa mutu munene oyebi ke nzambe ye moko mutu adesidaka ye mutu apesaka ye mpe mutu azwaka vraiment eloko kosala te. On n'a pas ce pouvoir là. En tout cas, si vraiment on avait ce pouvoir, en tout cas tokoka kolobaka papa na biso akende te, mais lokwa tona pouvoir ana te nzambe mutu azwaka pe ma ya mutu. Donc vraiment toza kolela ensemble na famille na ye William de BCBG likambo nga ina loba odi ke acte au papa Chéri sali. Non. Papa Chéri, est-ce que vous êtes à Paris, Londres, Bruxelles, Irlande, partout où vous êtes? Pour bangonio, surtout, non. Acte JB Piana sali, il faut que vous êtes na bamboka on est tout. Mais bon, comme on est les premiers, on va les premiers, on va à ce que wapi. Ah, et ça appelle encore. Papa Chéri, faut ça la bongo. Faut ça la bongo parce que non, dans le bébé de télévision. Donc ça va ce qu'il y a Golobezali quand même, il faut fixer à tous les fanatiques à Papa Chéri. Au moins ils ont blague. Parce que tous autres ont texto. Merci. Na bande gonabiso bazotine la biso ba texto. Na ba remarque bazosala biso. Donc vraiment merci. Surtout na soutien. Ou bien en tout cas na acte Papa Chéri a posé. Vous avez vraiment des cœurs naïfs. Vous avez continué comme ça les confiance. Vous moni pena que la place où il faut prendre bon moto, il faut ça là parce que ça rend tous en a 200 sabato. Et on tombe sur le nom que non, au bena 100 sabon moto izali, au bena 100 sabon moto izate. Voilà, benga bon moto izate. Voilà ce qu'on benga bango moto nyama. Donc bawa moto. Fonctionnaire bango na nzata moto makanisa wa nyama. Voilà, on peut monter les na TV, là tu peux bien cravate, oh non, anenge za bo na moto. Nous va raisonner bien. Ma caméra mais a très bien posé. Il y a un Papa Chéri Tala lui dit ah vraiment papa était le Koufi. Ngala kende ko beta concert à Saint-Valentin, quel que soit ba prix, quel que soit ma communauté na sali, quel que soit salami, il équivalait ya muto a Koufi. Publicité salami na banderole, publicité salami na minoko ya bato. Dis-moi je t'aime. C'est les Alakayo, vraiment, dis-moi je t'aime. Vraiment, en tout cas, pour tenir biso rigueur, t'es ma fanatique à Papa Chéri, tu es qui vous allez qui vraiment. Non, sauf que Papa Chéri a récupéré. Non, tu as récupéré la biso, tu as récupéré. Là, tu as si. Noir, rouge, tu as célébré en haut. Parce que ça appelle l'autre. Ça appelle l'autre. Donc, il y a des gens qui événement, il y a des gens qui la star, lelo, à côté, à un mitu, il y a fanatique. Donc, soyez vraiment très rassurants que Papa Chéri a retravaillé dur et surtout dans l'album Balle de match Neng Bozo c'est la yango balle de match balle de match wana yo Sarah na zo bisayo balle de match na banda ko bisa batu depuis il y a ça fait déjà 4 ans passés que ceux qui balle de match bimi et que betité ba katanga loboko. Oui, j'ai même maman coupé. Balle de match. Ozala Ronaldinho, Cristiano, tout le monde. Donc il faut na éviter pour niveau Yembeli. Oh Papa Chéri a mis l'album on a balle de match. Et puis dans la titre avant de moi on ça que titre mon que comme on a ici mais. Et pense nani? Et si mais oh c'est la présidente de la République au pense ça. Bon so sokoli ya oh maraboui. Là. Ça yo pense ça de. Il faut pas ça. So on la douche au sokoli yebake avant la tabilamba. Il faut pas on s'enzoto na. O pense mai yo utako sokola. Après ça, nini? Parce que correction de G Kangi. Je ne te calcule pas, on ne te calcule pas et Kangi. Tu bête belleté. Tu bête Papa Chéri Betika. À salaire à quitter au la promotion. Tu bête a mis balai. Correction na générique. ABC moment kokaka. ABC single abiyo. Donc sale le promotion t. Yo mo sale la promotion. Et mi sale promotion. Sarah, nazo bisao lelo. On a parenthèse on est à correction mais problème il y en a ici mais la balle de match donc tant on a vu dans matimbu mabanga mais il y a qui commande na bango trop na bi ezali kambu ya sika na kala ouais Papa Chéri aza mutu ya kala omoni mais na pona yo mutu ya sika ozana likolo bien il faut ya na kala ouais na kala wana se référer na lati le dongi kala. Oh, ça va venir cravate, style à français. Kala, coupe au kala. Donc, nous sommes dans un kala.
nde naza benanga na papa chéri na place na bakala okolo bakalo bipe na papa chéri parce que pour ça loko mo boy bima ya bien faut beta on a style ya wenge mais ozongi na moi kikala mais ozana mutu ya sika mais ce que yemo ko jibe mpia na mutu ya sika donc mutabimisa biloko sika eza jibe zona no ekumanyima ezoko kwa sika mais sauf que mutu so ayembi eloko mo ba yembi memisa na mesa mais oyoka ya déjà memisa na mesa et senka ba rappeler ka juste que memisa na mesa mais yo na ekumanyima oyoka ngwapi mama apesa nyonso ça va oui ça moi la bal de macho eza et asuka mais si mais ngana zo kufaka na si mais to senga mo elo mo besa mo bien ça va po esime o yozo ngo commentaire na façon mo na mabe to ko taramba mo babi ozala soki nani okopangusa ozala 33 chitenge ozala o ngai 33 chitenge ya pensa na ekemsa ko ozala nga Benjamin Luyele okopangusa ozala o nga mama Béatrice Bubanje ya moto même cousine na ngai o Maria Mariam top Mariam top dialo okopangusa donc esime wana eza banzembo eza na kati album na biso ba de match mais tolozo sikoyo correction o ba mama bazo senga Sarah na zebisa o mama na nga bengi nga ebisinga bime mais nzembo yo yo senga na ko ba ko patron na yembi yo yo senga Benjamin ataka elo mo be c'est ça ça la plaisir na le PDG des établissements Kinyos donc André Yimbi donc PDG il y a établissement Kinyos André Yimbi merci na texto nao nengozo continuer à soutenir BCBG News nous sommes de cœur avec toi c'est pour vous faire énormément plaisir c'est na bandego tout boza éparpillé à travers le monde entier ba texto ils ont continué ko ya ba appel les ont continué ko kota mais du moins toza ko rappeler bino que vraiment par rapport il y a programme na biso bozo tout na soki tozo ko beta ba concert toté so to sala ba répéter toté nyonso ezali arrêté ti bakukunda papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc vraiment toza ko l'ensemble de la famille naé toza ko la yango bomoni lelo BCBG News nous sommes en noir c'est parce que le Congo est en deuil Congo to bungisi mutu nene to bungisi mutu ya motuya yango na papa chéri na sans bon moto tant que enfant du pays nenge moko loba l'enfant du pays boyebi bino mo se rappeler bokoyoka nzembo mon papa chéri ayemba a cappella. L'album Nabiso, si j'ai encore une bonne mémoire, c'était l'album TH. Boroyo Kanzembo wana nini ya mabenga na salié. Pouete na koma ennemi juré à motonyo sotu. Donc nazana nga chanteur te mais du moins to ke kana ligne wana so bolandi chant wana bo comprendre qui est Bin Adam. Donc papa chéri c'est l'enfant du pays azakolela pour matangi kangi mboka mobimba Congo mobimba. Alors pendant que batutu baza kolela batutu baza kolala na se baza kolela mais balobi bolela voilà mais papa chéri c'est la Bible trop ay bolela la ba bazolela kasi même na album na biso la correction pas yembi batutu akatolo te na mobali ya batu Bible ya batu yo po yote bo ni ko tselomso Bible pekaka quand aye ko loba lisusu lobi obi osangisaka leki na ya inceste donc yazonga toujours wana mais batu musu bakanisaka bana fanya bana do biso papa chéri azali mutu oyo ndenge na lobaka ngo c'est un père qui a un grand cœur et surtout azan mutu oyo atambolaka ndenge esengeli et puis na sens abo moto surtout wana papa chéri c'est un monsieur très respectueux et puis partout il y a un monaka partout tous les caca azar respectueux par rapport au comportement naé par rapport à makamune à salaka vous comprenez azala pe gentil là ba baza gentil naé voilà si tu n'es pas gentil désolé donc ce qu'on a gentil na biso biso peut aux gentil na yo ce qu'on a gentil na biso en tout cas si tu n'es pas gentil désolé on te calcule pas basoso merci na vie na biso dienga yaba yepe aza kotala biso vie dienga yaba merci na yo na ningozo kotala BCBG News merci à vous tous et puis sans oublier ma banga kintuka mate mbumba donc l'administrateur babi bazo buka bazo tonga bandako bazo teka même ma banga zo bota donc mate mbumba l'administrateur
partout à partir à Paris nengozota la BCBG News. Sarah Boye. Mais nani olobaki pe nana bisa que na bishime ntongo paza pe na day wana. Oui, biso surtout parce que ça matanga congolais nyoso. Parce que chimé na baki bi William ayo kanisa lokwa kinga za day tenga pe na day mikolo ka noir. Non mikolo donc mboke za day, Sarah. Mboke za day yango monique biso moyen to beta ba concert exacte moyen to répéter exacte makambu nyoso to bana poto. Bana Luanda, bana partout bota la biso, bana Lubumbashi, bana Kisangani, donc to arrêter makamunyo nyonso. Makamunyo surtout za kovanda. Tango ko banda pe bo comprendre on peut pas na BCBG News. Parce que même ça bino air news tout mettre fois que boza na place mon côté boza information la vraie il y a sûr et ça à la BCBG News donc on a influence boukana donc bana fanya toujours erreur moya grave if you don't know ask quand on a évité ça to comme na suga ouais to kende presque à la fin il y a émission na biso BCBG News ndenge botali biso donc à titre de rappel que Papa Chéri Bin Adam Motopamba a continué toujours une fois de plus qu'on présentait ma condoléance naé les plus attristés les sous pour la 1e fois na famille ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo autaki kotika biso toza kolela toza de père na famille na Mobimba famille biologique. Mais oui, mais comment papa Chéri qui est déjà 2 fois na limité ah OK, c'est une bonne chose. Voilà, sans ça bon moto. Donc merci toza kolela tellement ya linga makamnete qui fa la ça public mona pour pas bêter ma boko te wana za na côté ya za makamna moko tango soko asali me bo comprendre te ka sali na gauche droite yeba te kasi yango ezala bongo azongeli toujours ka na droite yo linga gauche yeba na ke pesa sara mbongo boya na caméra te ça c'est pas ça pesa la gauche droite yeba te wana mais ye alingane bongo te ngene bongo no sande bongo te sara bon na tiki yango kasi merci na bandeko tout ba talibiso à travers le monde entier vraiment tokomi na suka émission na biso BCBG News. Je pense à toi le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba Wankena l'homme aux yeux bleus Muluma Mushinga les champs bois mais la caravane passe le PDG Cardozo Mwamba ou aza kota la bisope donc azala na mbongo banda donc sans crédit na banque des fois mbongo mutute ti lelo azaka na mbongo Bill Gates congolais. Merci aussi à ces trames chez Godé Wetu nenge botali biso et puis na PCP mbote na Kodeko Kokombui babi c'est la taille et le moyen qui trouble le femme. Merci na Kodeko Kokombui donc tozaka de cœur tozaka lela tozana matanga tolela papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc quant à nous allons encore nous retrouver avec vous la semaine prochaine, pourquoi pas aussi avec d'autres images s'il y en aura, pourquoi pas ce qui peut tokoza un programme super copé sabino to continue copé sabino mais ce qui est déméré karaboye tiba kokunda papa na biso Etienne Tshisekedi nde tokozongela ba activité ndenge Papa Chéri à lobby l'entreprise na ye wenge BCBG Sarah tokomi na suka peut-être moi va dédicace à bande koto batali. Merci vraiment ba fan ya Papa Chéri ba fan pe ya BCBG News na biso surtout banangola balobi des personnes qui ndoki ya bonzambe kati na nkolo partout na Paris bolinga biso mingi biso pe tolingi bino mingi. Merci lisusu na patron des patrons Papa Chéri Moto Pamba. Merci lisusu na PDG plus mobile pour l'espace na opesa biso et ça biso elengi to bima kitoko ndeti tozala raté tozoya ko defa kitoko awa donc tozala na tso boete tellement papa plus mobile bloko déjà bien yango to bima kitoko makasi bon quand ça sera bon déjà zolo mulai makasi bete eza ba caméra na ye uti poto ya bien. Merci pour l'espace vraiment. Merci, we are as the hand of au bossani PPDG et établissement Kinyos André Yimbi on t'a la biso. Ah bon? Ouais, on t'a la biso pe. We are at the hand of our emission. Je vous aime beaucoup, restez branchés chaque vendredi à 22h50.